Bonjour, bonjour, bonsoir la famille. Bonsoir, balandi à Noëlla TV, babone à Noëlla TV, napesi bino mbote, mabota nyonso, bisika nyonso bozwami. J'espère que biso nyonso nzambe azobatela biso pe azopesa biso souffle vi na ye ofele o mokili akokopesa biso te. Napesi bino mbote, babone à Noëlla TV, ça dépend place nyonso bozwami. Na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nyonso bomona vidéo na biso, bo like, bo s'abonner, bo aimer la famille et kosala biso pe bien makasi la famille. La famille nazoloba makambo ya ndeko na biso Malika oyo aye kolakisa biso soi-disant zemi na ye na kati ya réseaux sociaux mais asi aboti. Félicitations parce que bana moto apesaka ezali nzambe. Félicitations. Malika yo oyaki pe o Karine alakisaki pe video, asalaki ba video na ye, asalaki alakisaki libumu na ye, asalaki ba video na ye na studio, alakisaki zemi na ye. Yo obimaki olobi n'importe quoi, o azandumba obengaki yo otretaki ye na bakombo nyonso. En tout cas, biso ba Congolais, bino ba jeune fille, ba Congolais vraiment bosila vraiment soni. Bosila soni vraiment. Donc, o nyonso lobela ki Karine, yo mona ki teke, on a lobeli ye ekoti kala un jour ba kozongela nga yango pe ba kolobela nga na réseaux sociaux. Oyebaki yango te. Oyebaki ke okobota obi okobota suste. Eza pasi pe mawa. Karine aboti na kati Europe, aboti na poto. Place nyonso, facilité nyonso ezalaka ya kokosala nyonso kokosala sali yango. Olobaki okritike na ndenge nyonso. O abimisi libumu na libanda, libumu yango eza na bapoil. Siko yo, o bimisi na kati ya réseaux sociaux. Ezali libumu ya solo ou bien ezali ya lukuta. Parce que oyo nyonso azali mama, oyo nyonso aza mwasi. Na libumu nzela wana ebimaka ya mwindu. Ozala, oza mundele, ozala, oza métis, ozala, oza noir. Nzela wana na libumu ebimaka. Ebimaka. Oya koyeba ngo te ke aza mama te abota te, mais oyo ayebi ke aza mama, oyo abota, ayebi ke nzela wana libumu epasolaka libumu ebimaka ya mwindu na kati ya nzela, mais yo omonaki nzela wana, olobelaki Karine, okritike n'importe quoi, olobi n'importe quoi, azoya kolakisa ba poil na ye na libumu, azoya kolakisa ngo bato na réseaux sociaux, olobaki n'importe quoi. Mais yo sikoyo, tokoloba nini? Sikoyo na libumu na yo ebimaki ou pas? Soki ebimaki te seke ezalaki libuma solo te. O ayebi ki aza mama a contredire nga. Mais ebimaka na mwasi nyonso. Soki libumu penza ekomi kokola, ekomi ba 5 mois, ba 6 mois, nzela wana ebimaka. Olobelaki ye, ofingaki ye n'importe quoi, olobaki n'importe quoi, mais lelo yo kolakisa. Plus grave susu oyo kolakisa na mobile na yo susu na réseaux sociaux, mais Karine alakisaki mobile na ye te. Karine akende kosala ba photo na ye moko na studio asalaki yango, alakisaki mobile na ye te. Siko tokoloba nini yango? Ke eza nini pona yo? Ke eza nini? Eza pasi pe mpona biso ba Congolais. Avant to lobaka, avant to bwakela moninga libanga, mitala yo moko d'abord, contrôler d'abord yo moko, contrôler d'abord langue na yo munoko na yo, contrôler o nazo koloba lelo, lobi ekozongela nga ou pas, lobi bakolobela nga ngo ou pas. En plus pendengo banda koloba pe ozo kosala banani ba video na yo, ozo koloba ofandi na sima kamera, oza na zemi, ozo kota makambu, ozo finga ba Ersil, ba belle vie, ozo koloba n'importe quoi, mais oyebi bien que ozali na zemi. Franchement, bino bana basi openza ya réseaux sociaux, bosila na bino somo, bosila na bino vraiment. Donc ozo kobimisa lo énergie na kati ya réseaux sociaux, nzoka nde kuna ozo zela po obota. En tout cas, eza pasi pe mawa. Avant kolobe na moto, avant kotala likasa o eza na likasa na liso ya moninga,
tala d'abord oyo eza na kati ya lisu na yo avant obamba epai ya moninga. Siko toyebi te ya yo oyo tokolobaki ezali nini, oboti mwana obe oboti mwana te, oyo olakisi na kati ya réseaux sociaux eza réseaux sociaux obie eza nini toyebi te. Balobela yo nini, babetelo maboko obe bakumisa yo, obe bachola yo, obe basalo nini. Ocholaki Karine, ocholaki ye. Karine plus aza na poto be yokuti na Afrique na ba chemise a pembe to yebi te oke sombela ngo wapi olati. Oui, eza nango chemise olakisi zemi. Olakisi yango pourquoi fallait ofana déjà aussi oboti, olakisi kaka na sina boti et tout, kolakisa zemi te, kolakisa ngo te. En tout cas, ba oyo nyonso batikali ba oyo bakritikaka bato boye, ba oyo nyonso bafingaki Karine, bosalaka ngo te. Soki omoni ko kritikaki ye, kosala ngo te parce que bakozongela yo pe, bakozongela bakolobela yo. Oyo loni yango pe okobuka. C'est ça bakolobela yo. Olobelaki Karine n'importe quoi, olobaki. Yo moko siko ndiko obota te orke yo soki deuxième fois so bota ou bien troisième fois boti orke oza mama mais ofandi obimi pe na réseaux sociaux obandi ko critiquer Karine parce que Karine ango a mesra na ye kaka il faut bo finga ye kaka il faut bo critiquer kaka ata asali eloka mabete bo critiquer kaka ata asali boyo bo critiquer kaka. Donc ça kotan akomba Karine bo osala bien te. Au critiquer après yo moko oyo ko lakisa parce que yo oza nani. Parce que yo oza nani. O finga ki moninga bon ye Karine yo ko finga yo. A critiquer yo non. En tout cas faut bo changer. Faut bo changer na réseaux sociaux parce que bo salaka ezalaka mabe bo salaka na kombo ya mutu bozo sala kotoka mutu donc soki mutu ba nerf na ye ezali solide eza makasi te mutu pe akoko piquer crise akufi bino bokotikala ki motema mabe bozalaka nango na réseaux sociaux bokoko zwa kombo ya mutu bokotombola kombo ya mutu bolingo kitsa mutu te faut bo changer ezalaka mabe donc o wana yo boti aza mwana o Karine botaki alakisaki na réseaux sociaux na YouTube azalaki mwana te ya yonde aza mwana donc yonde babetelo maboko bakotombola yo pe bako choquer yo pe na réseaux sociaux bako choquer yo pe. Karine ayaki na ye moko me yo ye kutina mobali na yo siko yo ki soni upa wana ezani kindumba to kobenga ngo ebe ezani nyango bo changer na obo salaka bo changer en tout cas bo changer. La famille na ya kana ya ko loba pe pona ya malika oyo makambo ya asalaki abosani yango o nyonso alobelaki Karine abosani na ye yango melelo ye moko ayoko bimisa pe ba archive ba photo na ye soka azaki pe téléphone na ye bakangi ba photo bake ba luki place moko ba ke sukola ba photo yango alelelo ayoko lakisa ngo na réseaux sociaux botala zemi nanga botala boy. O comparer yango na studio ya poto te o comparer yango na place Karine asalaki ba photo wana te eza musika na o ba photo na yo osali yo bozwi kaka téléphone bokangi bozwi ka téléphone na bien bokangi ba photo wana bokeso ki na photo gi kuna na vie tellement bien so bokendaka na photo gi wana c'est sûr okeka na photo gi allez o ba sukoli ba photo gi na photo gi kuna allez roboti oye omibambi na yo yango pe na réseaux sociaux botala ngai nasali ba photo na ngai pe nasali baby shoot na ngai so baby shoot osali yango mais ekokana ya poto te ya poto pas de photo ekokana même pas mais nakopesa félicitations parce que aza ange abato abotami aza na ye na problème te bino nde ba mama boza na problème faut bo changer bo yebake boza ba mama ava ko critiquer ifuna tala omwe kolobi ke okobota na yo suste na critiquer langa parce que na obota suste mais soki okobota pourquoi ko critiquer moninga pourquoi ko critiquer muto botambola kina ye ezalaka bien te. En tout cas il faut changer o bosalaka bokoko boma mutu na tension bokoko boma mutu so kotala bobomi kaka mutu bokoko boma mutu. Merci la famille, natiki bino, merci la famille, ça dépend et vos vidéos na biso bo like, bo s'abonner, bo aimer et que ça la biso bien la famille. Merci. Bye bye, c'est Noëlla TV, natiki bino, au revoir.